Bonjour la famille, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère qu'il y a la paix, il y a la tranquillité, qu'il y a l'harmonie dans vos foyers. Je suis Maman Nangai, votre sœur, votre mère, votre tante. Naye une fois de plus, toujours na cadre ya ba ide nanga na yaka nango oyo permettre biso tekola biloko ya mike mike ya quotidien oyo kopermettre biso tozala calme oyo kopermettre biso to évoluer oyo kopermettre biso to avancer. Lelo naye kolobela nini? Naye kolobela calme intérieur. Eza sujet oyo nazo développer na bino depuis un certain temps. Esi nalobelaki déjà partie ya liboso ntina partie 9. Puisque calme intérieur eza na 12 astuces. Donc eza ba astuce oyo tokoyekola tous les jours pour permettre biso tozala na calme intérieur. Et tolobelaki déjà 9 points. Lelo naye kolobela 3 points restants. Et na 3 points yango tokolobela point nini na point nini tokolobela point 10 na ngai ezali ko reconnaître si les pères sont réels. Point 11 ezali abandonner. Et point 12 na biso ezali éviter de médire. Avant tokota penza na bozindo ya sujet na biso na ko définir à peu près calme elakisi nini. So na ko expliquer yango na ndenge ya simple na ko lobaki calme ezali tranquillité, ezali absence ya agitation, ezali tokobenga yango pe lokola maîtrise de soi, hein? Et puis sérénité, patience, voire même sagesse, hein? Yango peut faire partie na calme, sang-froid, détente, la paix, quiétude, et puis maîtrise. Nyonso wana ezo faire partie ou bien ezo lakisa calme intérieur. Vraiment, toyebi ke na vie quotidienne tozalaka ba problème ebele. Tokutana na makambo ebele. Makambo mosusu okokutana nango toperdaka ba moyen, toperdaka ba capacité na biso. Na yango fo toyekola biloko oyo kopermettre biso okaka okutana na likambo ozala posé, ozala calme, ozala agité te. Yango na trouvaki 12 astuces na biba astuce wana toyekola yango ntango mosusu ekosala biso bien ekofacilité biso tâche. Mpo na biso 10 ezali reconnaître si les pères sont réels. Omoni na ba majorité ya cas ba père na biso ezalaka juste plus concentré ou bien ezalaka di na makambo totraversa na passé. Lelo bani par là. Eza ntango mosusu na passé na yo okutana na mutu moko abotolaka yo sac. Mutu wana azalaka ntango mosusu na ba dreadlocks na mutu. Et à chaque fois, so okutana mutu aza na dreadlocks na mutu, image wana ezokende na mutu. Oza toujours na tendance kokanisaki mutu aza na dreadlocks akoza moyibi. Omoni, sikoyo fo koyeba ete mutu ayibaka yo sac na passé, eza mutu okwaze na nzela te. C'est la raison pour laquelle faut komininga komiyebelaka soki eloko ezobangisa soki eza père moko réel ou bien eza kaka di na passé na yo. Donc faut tolinga kokabola biloko wana. Po toza tendance ya kosangisa ba danger. Na passé ovivaka na mwana mobali moko pe vivana mwana mwasi moko boye azalaka na comportement moko oyo esepelisaka yo te. À chaque fois okokutana na mutu ya lolenge wana image wana ya kala ezongi na mutu okomi paniquer okomi kobanga. Yango faut kolinga koétudier, kolinga comprendre, kolinga reconnaître ce qui père oyo oza nango eza père vraiment ou bien eza père oyo ezokose marie na eloko moko eleka na passé na yo. Omoni vraiment faut koétudier moi eloko nyonso okutana nango zwa temps ya kocomprendre yango. Zwa temps ya kocomprendre yango. So comprendre yango bien ekosala yo ozala calme, ozala posé. Ozala calme, ozala posé. Donc faut ça l'effort osangisaka makambo te de façon oyo bakokabola eloko na eloko po permettre yo père na yo ogérer yango malamu. Kobanga eza mabe te, okoki kobanga mais faut komituna est-ce que likambo nazobanga nazali obligé ya kobanga. Soki ozali obligé ya kobanga wana sikoyo okotala ndenge okosala de façon kobanga yango okitisa yango malembe malembe po elongwa. Soki omoni ke oétudie yango ke père yango eza réel te, eza juste dit na eloko moko otraversaka kala omoni ke osala bien po comprendre pourquoi oza kobanga.
monique, et c'est le mot plus important qu'on reconnaître, et le coup ça la pour passer la vie, qu'on reconnaître, et le coup est dérange à caillou, qu'on reconnaître, et le coup autant sous, et caillou, mal à l'aise la vie, de façon que permettre, yo, ouais, bah, pour ça la différence, ce qui perd aux ans, ça perd mon réel, ou ça perd mon kaka, dîne, et le coup, mon boué, oh, yo, traverser déjà la vie. Et, comme il a 11e point d'abisso, 11e point d'abisso, ezali, abandonné. Et ça, la situation sous la vie, ils ont demandé, ils ont sengayo tellement d'énergie, ils ont sengayo tellement force, ils ont joyeux temps, ils ont dérangé même famille na yo, ils ont dérangé même ibana na yo. Mais sur le télé loko yango, tina sur comment que loko moko et apporter la caillou et l'autre côté. Aux ça la activité moko, oyo, ils sont joyeux toute la journée, mais sur le télé sikoyo, revenir na yango, ils ont apporter le et l'autre côté. Ya babiloko oyo lolenge wana. À un certain moment la vie na yo, il faut qu'on soit décision ya ko abandonner. Ko abandonner est synonyme ya échec té. Parce que to ningo confondre makambo. Ko abandonner est synonyme ya échec té. Ko abandonner est synonyme ya ko perdre té. Bilo musu na vie esenga o abandonner, de ba wana français o reculer pour mieux sauter. Tant mususu ndenge obandaki eloko yango obandaki yango malamu te, ezosenga ozala pose, ozwa temps ya koétudie yango, ozwa temps ya kocomprendre yango mpo osala yango malamu. C'est la raison pour laquelle soki moni ozosala eloko moko ezosenga vraiment ke il faut oabandonner, opasser à autre chose, ozwa temps ya kocomprendre autre chose, tu les fais. Ekopesa yo kimia, ekopesa yo tranquillité. Eloko continue kosala yango, ozobunda, ozozwa résultat te, ezopesa yo ba stress, ezoapporter l'autre sur ba crédit, ezoapporter l'autre sur motu pasi, ezotia sur désordre na foyer na yo. À un certain moment, l'homme sous important, il faut qu'on abandonne. Qu'on abandonne, ça synonyme d'échec, ça synonyme juste à passer à autre chose, pour ça la qui vous a la bien en daku, pour ça qui vous a la kimia, vous a la tranquillité, marambo et marché malamu en daku sans pourtant, vous a na motu pasi, vous a le stress et belé. Parce que le important pour nous, vous a la kimia. Et comme on a 12e point d'abisso, c'est éviter de médire. Éviter de médire, médire les années. Ou bisto fanda tu binga ho, ki songi ko critiquer batu. L'entourage na yo musano kaka ko critiquer, ya. Moi, eza biloko mususu oyo longola biso kimia, eza biloko ezanga tina. Eza biloko ezanga tina. Moi ko médire, eza eloko moko ezanga tina. Yo critique kaka. Ta elamba la fiat abongi na été. Tant on a sali suki na yesu kone renya asute. Et tant on a se maquillage je te bongi na royete. So moutongo d'abord bozarane bien, bosolaka bien. Sera tourné comme tout le critiquer, sera balou comme le critiquer. Soit il bosse na aye asali bosse na yo boy. Et ça la mal à l'aise. Et tiens mal à l'aise yaya. Donc on se ba style pour permettre yo au vivre tranquillement, aux ana kimia, aux ana harmonie na yo moko. Éviter de médire. Pour ko tonga ka batu er nyonso. Ko vandela ka batu er nyonso yaya. Eza ko matsa degré ya stress na yo. Ufandaki na muninga bobo tonga ki muninga wana mususu. Tant ozana pona muninga obotonga ki na yo, ozobanga si utemso ozwa makambo baki na yo ozosaka muninga wana. Yo muni de cas stress. Muni de cas mutu passe. Muni de cas ko réfléchir. C'est comme pour éviter biloko wana yaya. Et mususu place bato bafandi ba otonga oye na ote. Place bato bafandi bazo critiquer olobi na ote. Place bato bafandi ba oloba mingi olobi na ope to fandi no nia yaya. Esali yo kimia, esali yo tranquillité. Omoni faut que ça l'effort, il y a que ça la kimia, que ça l'effort, il y a que ça la tranquillité. Pour un certain âge, vous avez besoin de que nous autres, nous allons agiter, ma maison tina. Vina, nous allons agiter, ma maison tina. Faut que ça l'effort, il y a que la bilo, que permettre yo, au vivre vina yo pleinement, au vivre vina yo tranquillement, au vivre vina yo sans tout passer, au vivre vina yo, donc vous allez épanoui dans le quotidien. Vraiment, mon frère, vraiment ma sœur, il y a 12 astuces on a bon secteur partager na bino de façon que permettre de toyer ko la astuce yango pour esala ki toyer bende ndo sala pour toza na kimia pour toza na calme intérieur. So ozana eloko ko sala ma sœur, ozana eloko ko sala mon frère, sala yango lelo. O lingi ko sala yango lelo ko repousser yango te ko bakisa degré ya stress et ko longola yo kimia. Et puis so moni était téléphone
télévision, ordinateur, et comme au occasion de shit na yo, pour que comme rambu ebele, oyo kanaki te, et sopesa yo tension et mata, ya limité ba temps na yo ya ko passer na yango. Et puis, so omoni ete okokama comme na mutu, vraiment te, oza mutu oyo bosanaka yaya, yekola ko noter. So ozo noter eloko oyo kosala, ozo noter makambo oza nango besoin, ekopermettre yo ozala na kimia, po kosuivre kaka rythme na yo, kosuivre ndenge okomaki na papier na yo. Et yaya zala mutu oyebi koagir na vie. Koagir eza très important, kosibir vie te. So ozosibir vie, okozala toujours paniqué, okozala toujours stressé. Mais so oza mutu oyebi koagir, so likambo eye oagir, ekolakisaki ozovivre vie na yo, ozobunda, ekopesa yo kimia, ekopesa yo tranquillité. Et yaya yeba koplanifie. Planification eza important na vie na yo, yeba koplanifier. So oyebi koplanifier, ekosala yo bien. ekosala ke journée eleka malamu parce que eloko na eloko kozala na place na yango. Et surtout koevite ba retard. Omoni soki oza toujours moto oyaka retard bakopesaka yo valeur te. Omoni epuis ntango oza su valoriser te okoma beaucoup plus stressé, okolinga os'impose ba valeur moko boye ekosimba te, okoma mal à l'aise, ekofaire perdre yo calme intérieur. Et puis régime alimentaire, faut qu'on y a bien, de façon que permettre yo mutu ezala bien alimenté pour pouvoir réfléchir normalement. Et koyeba pe koétablir ba modèle. So moni mutu moko na nzinga na yo ayebi kozala na kimia, ayebi kozala na tranquillité, so moni ke esalaka ye bien yaya yekola de façon que yo po koma mutu ya kimia, ozala pe na tranquillité, ozala na paix du cœur, ozali na yango besoin. Et à part ça yaya, soki omoni ke eloko moko ezosala yo mpasi, eloko moko ezobangisa yo, zwa temps ya koétudier yango pour comprendre est-ce que père eza réel ou bien eza kaka basé na eloko moko boye na fera na passé yango nakoma kobanga. Omoni kobanga eza mabe te, mais faut koyeba ndenge nini okosala mpona kogérer yango mpo ozala na kimia. Et eloko mosusu ezali koabandonne au cas où ozosala eloko omoni ke eloko yango ezorapporte eloko te, eloko yango eza na avenir te, eloko yango eza na baouverture te, yango koki kotika kobanda eloko mosusu oyo kofongolela yo baporte oyo kosalaki oavance. Et eloko ya suka na développaki na bino ezali koevite komédire, yaya kotika koevite kozala na groupe bato baza basongisongi, bato bazalaka mpona kokritike, mpona komona badefo ya baninga, mpona komona ke motu ayebi kolia te, ayebi kolamba te, ayebi kosala boye te, alataka malamu te. Yaya soki oza plus na bagroupe wana omatisaka degré ya nini ya stress na yo. Pourquoi? Parce que ntango yo olobaki okolala na kimia te, soki moto yango oyo yo outi kotonga akomi liboso na yo ata apesi yo bonjour oyoka neti olobaki nini alors ke ye apesi yo kaka simple bonjour. C'est la raison pour laquelle ozala na kimia na vie na yo faut koevite babiloko nyonso wana de façon ke ozala na kimia, ozala na tranquillité. Vraiment la famille yango nazalaki nango topartage, nzambe azala na biso, tokutani mbala ya nsima na sujet ya nsima. Vraiment na souhaite bino bonne année, l'année 2021 eyela bino kimia, eyela bino tranquillité na mabota na bino, eyela bino baouverture nyonso oyo kosalaki makambo ebouge na bavi na bino. Nzambe amona biso, nzambe apambola biso. Merci, à la prochaine.